Bonjour ou bonsoir, bandeko bakongolais. Na yeko sala vidéo oyo pour na expliquer une situation très grave. Ya mboka na biso précisément pour la diaspora congolaise. Na sala ba vidéo te, na sala nan vidéo te pour m'adresser pour une situation au ezali na mboka na biso parce que je connais mentalité ya ba congolais ndenge ezali. Et j'évite faire ce type de message. Mais n'a décidé naya parce que c'est très grave. Avant d'expliquer bien nos situations au Nayeli Awa, je voudrais d'abord na me présenter nga moko pour comprendre suite nangai. Parce que soy na me présenter te mingi ba comprendre yangote. Donc, lelo tozali le 12 février 2019. Na yeko sala vidéo oyo po na mise en garde et appel à l'ordre na Félix Tshilombo Tshisekedi. Kombo na ngai yombi tona ebele bayebi ngai na diaspora à l'époque to bande ko sala activité par de radio sur internet mingi bayebi ngai. Mais au bayebi ngai te nazali yombi tona, je suis professeur d'université na Corée du Sud. Et nazali pe président ya réseau Asie-Pacifique pour les droits des réfugiés. Ezali réseau munene après les HR na monde, après les HR, ezali réseau nabiso. Ça s'appelle Asia-Pacific Refugee Rights Network. Réseau oyo ezali ko tozali ko sala na Asie nyonso na Pacifique, c'est-à-dire tous les pays il y a Asie et puis na Pacifique, Australie, Nouvelle-Zélande, Papua, tous ces pays-là. Mais nous travaillons après cette zone-là dans le monde parce que nous sommes toujours en collaboration avec les hauts commissariats pour le réfugié dans le monde, précisément la direction générale na Genève. Et batu o bayebi makamba réfugiés, ceux qui bokenda à Genève mingi, vous devez me connaître parce que tous les agents ya HR na monde bayebi ngai parce que intervention na ngai na HR durant ba consultation avec l'ONU. Voilà. Na yeko sala vidéo oyo ndenge na lobaki yango pour na situation moko ndenge na zoloba très grave pour la diaspora congolaise. Donc, message nangai ezo s'adresser premièrement na Félix Tshilombo Tshisekedi. Et na yebi a comprendre yangote et mingi batu o bazali autour na ye. Ce qui azali na ba conseiller o azana bangote, mais tozomona amalgame ya batu autour na ye. S'il vous plaît, message o ezali ya bino. Na lingina senga na bino, s'il vous plaît, chers messieurs et mesdames, enchaînez Félix Tshisekedi Tshilombo. Enchaînez-les ou contrôlez-les. Ce qui azali incontrôlable, bo enchaîner ye. Ye moko autay koloba avant d'être élu, soi-disant, aloba ki azan expérience te, et ce qui a commis président a koye ko l'expérience. Donc c'est un étudiant. Nakolobe étudiant koutete aza élève. Alors, ce qui ozali élève, ozo yeko la, au même moment ozali na kati ya classe, il faut se taire na makambu oyo yebite. Garde silence jusqu'à ce que maître nayo bako tangisa yo, ce qui au comprendre, vous pouvez maintenant vous permettre yako loba. Yako zo aller devant, yako expliquer ba matière oyo yekoli. Mais yo, pas même un mois. Ozo yekola ozali élève, tu te permets de prendre des décisions que tu ne comprends même pas. Teni na yango. Tu ne comprends même pas ba conséquence ya ba décision zozwa. Na ye awa parce que na lingo kota na ba polémique ya ba congolais te, ba fanatisme blablabla. Na lingo kota makambo na te. Na ye parce que la situation
et tindinganaya, ça me concerne en tant que président, il y a raison à ba réfugié, nakendaka chaque fois na ONU, nakenda chaque fois na ba place bazwaka ba décision, y a ba réfugié na monde, je suis toujours là. Je défends les réfugiés du monde. Et na kata ba réfugiés du monde, ba congolais bazali. Messieurs, outi ko bimaka sikoyo. OK, quelques pays à Afrique. OK, na Addis Abeba. Au sali ba rencontre politique na ba père pour ba pesa yo confiance au travailler na bango. Voilà, nous on comprendre c'est le real politique, na comprendre tous comprendre yango. Mais tu t'hazardes. Y a comme ça la déclaration que ba réfugié politique ya Congo fini. Réfugié politique na Congo c'est fini. Oh, nyonso bazali libanda, le demandeur d'asile, bazonga na Congo parce que Congo est un état de droit. Mais monsieur, tu es malade. Tu dois être malade. Aux autres, la traduction littérale, il y a réfugié politique. Je te comprends. Natangi Saka, ce qu'on appelle les force migrants. Force migrants, nakati nango ezali ba réfugié, ba asile, ba trafficking, ezali ba human smuggling, ezali ba stateless, bato bazali na étaté. Donc, na loi internationale sur les réfugiés, définition nango elin kolobate, réfugié politique azali nécessairement mutu o azala ki lié na ba activité politique na mboka na ye, alors ba oppression makamwa nyonso akimi na mboka musu c'est lui le réfugié politique. Non. Ce que olingi tokotangisa yo, on va t'expliquer à travers ba conseiller na yo pour ba faire comprendre yo que ça signifie. Mais ignorance na yo avec aphrodisiaque, y a applaudissement, y a tout, le fanatique au bazo betela yo, tu te permets, na Congo, ba réfugié, politique, c'est fini, bato bazonga. Et avant-hier, un conseiller, y a Filippo Grandi, au Azali, le haut commissaire pour les réfugiés. Au Kutanaki naye na Addis Abeba. Naye bani naye physiquement, il me connaît des noms physiquement. Conseiller naye moko a outi ko contactenga pour me dire, Félix Tshilombo a déclaré officiellement à YBC au commissaire pour les réfugiés que les réfugiés politiques n'y sont à Congo bazonga. Messieurs, sois sérieux. Yomoko nanu ozali sans domicile fixe. Ozananda koute. Yomoko nanu ko contrôler Joseph Kanambe. Oyo, un criminel qui a massacré plus de millions de Congolais, l'élo au commissaire Saint-Joseph Kabila, avec Tony Depes. Au commissaire, c'est barbare. Saint-Joseph Kabila, l'élo. Mais je perds ma tête. Au quoi il faut contrôler été? Au quoi il faut contrôler Banaya, comment on appelle ça? Banaya Moura. Na yete milice privée na ye oko ko contrôler bangote oko ko contrôler ANRT oko ko contrôler DGMT oko ko contrôler ba service wana nyonso ya law enforcement oko ko contrôler bangote ozo senga na ba réfugié politique bazonga na Congo monsieur oko tia bango wapi oko contrôler ba mouvement ya ba Namura, mouvement ya ba Kabilis, mouvement ya ba ANR, mouvement ya ba service ya sécurité wana nyonso pour que batona bazala na sécurité et kozala te. Alors yeba que d'abord on m'a appris que Ozui François Mwamba comme conseiller à sécurité nayo. Voilà une autre folie. François Mwamba, l'homme qui a décidé de maintenir ba caniveau ya kobomaka ba congolais na ba kasho ya ANR. Ba bomi bango, ba tche bango na ba caniveau directement na fleuve Congo. C'est François Mwamba, l'initiateur nango. Et zalaki à l'époque de Mobutu, Laurent Désiré Kabila linga kangango, c'est Hippolyte Kanambe batu ba pression mususu balinga ba kangango, mais François Mwamba qui a décidé que ba caniveau na ezala. Les Congolais sont toujours tués jusqu'à ce jour. Ko bois ka bango na fleuve Congo. Oche conseiller na yo. Mais
décision oyo ozozwa ozoyeba sur monsieur combien ozotia ba millions ya ba réfugiés politiques ba demandeurs d'asile o bazali à travers le monde ozotia bango na difficulté na danger de mort. Un exemple, lobi na pourquoi le directeur ya immigration ya Corée du Sud a contacté ngai. Parce que ba contacté ngai, je travaille pour les réfugiés. Tous les gouvernements nazis na Pacifique baye bingai. Monsieur Yombi, président Congo a déclaré na Addis Abeba na epa ya Filippo Grandi que na Congo c'est fini opposition, c'est fini réfugiés, c'est fini ces histoires là, Congolais au bazali demandeurs d'asile, bazonga na Congo. Alors monsieur Yombi, oso conseiller bisonini parce que nous dressons une liste tous les demandeurs d'asile, spécialement IDPS. Bazonga na Congo parce que bazana pouvoir, président Banga a déclaré il y a plus rien. Comme opposition, oppression et assoute, bazonga. Et nakopesa yo un cas concret. Couple moka ba réfugié na bana ba utaki Kasai, Kamana Sampo. Et pas papa na yo auta. Que tu as tué politiquement. Balongwe Kasai bakimi na Angola. Arrivé na Angola, malchance, Bangolais, bazo expulsé ba Congolais. Aye kozwa opportunité à koutania avec un pasteur coréen. Pasteur coréen a une situation, ya ba réfugié ya Kasai. A fouteli bango ticket, a zuli bango visa, ba ye ba komi na Corée du Sud. Nazo yibisa yo journée à lobby cette famille pour la déclaration na yo irresponsable. Cette famille se trouve à l'aéroport d'Incheon na Corée du Sud en attente ya kozula bango avion bazongi sa bango na Congo. Oza na place à kotia bango. Yo moko na oza na ndako ko vanda te. Oza na place à kotia famille couple oyo. Ça me fait mal au cœur. Donc, ce qui vous a dit là-bas, aux autres aphrodisiaques, il y a fanatique, na yo bazo applaudir yo, et ça te donne de frissons là, aux autres décision irresponsable, yango nazo senga na ba conseiller na yo nyonso, ba enchaîner yo, jusqu'à ce que tu vas apprendre. Parce que aux nos élèves, il faut apprendre, ceux qui ba moni baniko comprendre ba leçon bazo pesa yo, on peut te libérer pour cause de ba décision, mais pas maintenant. Même la personne qui t'a nommé président, Kanambe, Herba parachuté et pas Louis Michel, il ne parlait pas. Il ne parlait pas. Parce qu'il y a qui n'a pas na mutute, moya loba ezate. Si konde a commis loba parce qu'il y a zuizu, moi ba leçon, moi ba cours rapidement, bon, a commis qu'on soit courage ya koloba. Mais toi, juste, pas même un mois, au outika ka siko, a outiko nommé yo. Tu ne connais rien, ça c'est vrai, tu ne connais rien, et tu prends des décisions, où ils arrivent que la famille congolaise, na situation moko, il y a des astres. Je suis émotionnel, monsieur. Je suis émotionnel. Donc, contrôle-toi. Chers amis, frères et sœurs, il y a IDPS, Oyo Nyonso, bazali bafan ya IDPS ou bafan ya Félix Tshilombo Tshisekedi. Bon comprendre que message nanga awa ezali message moko ya tendance politique te. Ezali message na kati ya ba réfugiés oyo demandeurs d'asile à travers le monde parce que naza ba statistique nyonso chaque mois. La plupart ya ba Congolais o basenga demande asile politique. Bazoze la ba décision, la plupart ezali batu ya UDPS. Donc, Kabila toujours contrôle l'ANER, Kabila contrôle DGM, Kabila contrôle sécurité, Kabila zo contrôle nyonso. Yo uti kozwa François Mwamba. Mais c'est un kabiliste de sang. Alors, kozwa ba décision wana te.
kozwa ba décision wana te, ozotia ba famille en péril. Parce que j'ai remarqué ba fanatique o bazo kumisa yo mingi, la plupart la plupart bazali batumoko tendance d'être batu ya région moko. Ça c'est vrai, il faut qu'on se le dise. Et il faut bailler bapé bateau bazo kumisa bazo bitolo mamboko. La plupart des réfugiés congolais, des demandeurs d'asile congolais bazali bakassayen. La plupart. Faites attention, messieurs. Faites attention. Donc, chers collègues, nazali na memo moko nazokoma organisation nangai. Memo wana tozali kotinda na HR na Haut Commissariat pour les réfugiés na Genève, ngamoko na ozala na Genève kala mingi te. Na kosenga audience na Filippo Grandi pona koyebisa ye que ba décision oyo Félix Tshilombo azui, il est d'abord immature. Azali irresponsable. Il connaît pas ce que signifie réfugié. Même s'il a été na famille à réfugié, Tshisekedi a été réfugié, mais atikale ko zwa tenter yaye ba réfugié politique c'est quoi? Alors ba décision nazo zwa bolanda yango te. Organisation nangai na ko impliquer ba organisation mususu pour que toyebisa HR, toyebisa ba pays, surtout ba pays ya Asie. Ba pays ya Asie ba lingi ba noir te, ba lingi ba africain te. Moindre déclaration ya type oyo, ya façon oyo, automatiquement il décide pour embarquer tout le monde, ba tchabango na ba avion, ba zongi sabango. Parce que le gouvernement bina lobby kuna ba réfugié, c'est fini za sauté. Maladie mentale. Merci beaucoup bande konangai. Je pense que vous partagez message oyo, réfugiés politiques et sikanyon sozali, surtout les demandeurs d'asile, botelema. Botelema parce que Tshisekedi Tshilombo azo tchabino en danger. Défendez vos droits. Bozali na droit ko senga asile, bozali na droit ya kozwa asile, bozali na droit ya kovanda na ba pays oyo bazo ba recevoir bino. Alors, ba décision wana ya Tshilombo, ça ne concerne que lui et sa famille. Na groupe na ye ya ba talaku bazo applaudir ye. Merci beaucoup. Na kozonga lisusu so a continuer ko sala ba déclaration sur le réfugié. Merci. Au revoir.